Et Chiko alotisaki grande sœur na biso ndoto. Kuko mbala libosote kokwa kufeleza Chiko. Akufela danganga. Akamosa nganga na bene. Eloko nini bomona ya mabe oyo kokwa sala pemeni ya pululu esa ke bino bolinga ete. Aloba vérité liwa grand frère nangata akufela nganga. Akufela nganga maman papa mwana eski nde nini. Soki ba sokola epete. Mututo wana ekoko. Yango leteke ya Chiko. Abota na nganga. Mais après, il va pour nous, parce que les cas qu'on a beau éviter. Nous ne pouvons que ça un mois, on va faire 7 personnes. Vous pouvez confirmer que les banoko va faire na si. Banoko va faire passer par qui obéla. Baki de akobela on ba ko. Mais c'est pourquoi maman na asenga koko pardon. Na maman na pour la benganga. Abenga lilia ya limisanga. Et puis ça on a kanda makasi. Tu vois? Na maman na biso asenga pardon te. On a pour le bout le roi ba na misato. Comme tu m'as bien. Donc, il y a mis balance à la poule. Oui. Donc, je suis pas je suis mon amour. Ah. Ça va révélation, mon gars. Non. Papa. Le bana nyo so misa to azala bango baza bana pululu ya liboso ke na zema pululu ayeba te ke zema pululu na combien de temps âge ni ya ko moi la bango liboso moi na am kolwana je suis ba kumete na shiko ya mibale eza baboti a puis babote ki ya misato le ya kufi azana no bébé bana misato bango nzo ba ke kaza ika na mona mona ngata mona yo ta émission na bino mission ko to sala noko ikana makasi na kana mona moko na shiko ba kana mona moko bo mibale wana na moko na kutu ha to ne bi mo yo bele sa ko aki to yeba ki epete ki mona shiko biso yo ba ke ba mibale mais moko na nzo na ki mona ete mona camarade ya shiko. Avec vous avez mis c'est là là. Mais c'est moi si on a n'importe quoi na ba TV ça kako. Alala la muka koso la boya lekina l'émission. Ndina le kana TV pona koko. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple. Toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs de votre émission Rendez-vous Valable, la chaîne Abisso, La Voix du Peuple, une émission qui traite différentes actualités, tous en a différents domaines. Aujourd'hui, c'est grand honneur, Yaroyamba, la petite sœur biologique, il y a artiste Nabisso, il y a Tika Bisso. Déjà moi Mikole Belé, si je ne me trompe pas, toujours qui est déjà dans la 3e année. Lui, il s'appelle Chiko Pululu. Vincent Azongisi, Leki, il y a Chiko Pululu, la plateau nae Ponanini. Vous vous souviendrez que nous avons réussi dans cette émission Coco Bikotele, qui est venu pour se défendre, que l'accusation nyonso oyo famille ya Pululu Salakaye à la fin bango moko balukaye pour basenga ye bolimbisi nga maman na Pululu abenganga abenga lilia ya limbisanga après le roi Pululu et que on avait même arrivé ils sont même arrivés à un niveau où il y a avoué na Coco que Pululu a comme un bimela bango pour batu bakufa balanda na seti na famille. Mais après lui Pululu parce que les cas qu'on a beau éviter. Nous ne pouvons que ça un mois on va faire 7 personnes. Il y a trop de choses à l'obaki et nanenge bakosela makamu ndenge zagi mamambo on est babalati ba pinet. Il y a beaucoup de choses qui à l'oba oyo et famille à Pululu ba trouva que eza ndenge bango ba ebi ke zagi bongote. C'est pourquoi va mandater la sœur biologique à Pululu pour que ayako recadrer vérité, donc autre droit de réponse. Elle s'appelle Chanel Mawete, comme je venais de l'annoncer. La petite sœur il y a Chiko Pululu, le fait Chiko Pululu qui est qui fit acteur na mboka na biso na oya salipe makambo belé tout ce là lango. Aujourd'hui nous allons essayer d'avoir encore plus de lumière par rapport à la famille ya Pululu. Sans plus tarder, toujours on va inviter Nabiso. Chanel, bonsoir et bienvenue dans cette émission
Merci, Rendez-vous bonsoir. là. Ça va? Oui, ça va. Chanel, bah, vous avez mis en Angola. Ouais. Na kola mingi na Angola. Vous mis en Angola. Na kola Angola. Ok, Angola, bah, je Na kene na Angola, bah, j'ai 3 ans. 3 ans. Ouais. Ok. Donc, yo pena Angola, ça mboka na yo quoi. Vi na nga nyonso. Bolenge na nga seleka na Angola. Eleki na Angola. Ouais. Chanel n'a présenté aux ali petite sœur propre à Pouloulou. Mais la ligne yo préciser les biso tant on a dit aux petite sœur biologique naé Chanel bobo tamina Pouloulou aza 40e yoza 40e na famille. Ouais, to botami Pouloulou aza moi liboso. Nga na suka na bango. Naza pas maman naza moi singa moko. Pama to botami 4. OK. Ouais. Bobotami yo dans Pouloulou. Pouloulou, Yves, Rabi, Nangai. Ayo. Ouais. Et maman aza awana Kinshasa pour le moment tu aza Angola. Non, maman za Angola. Maman za Angola. Donc maman pas vani mingi na Angola ki Kinshasa. Oui. Maman mingi na Angola ki Kinshasa. OK. Tango Pouloulou akufi. Yo za Rabi. Nazaleki na Luanda. Koya na nga na kini ebembe ya Pouloulou mute benge nga na ya na kini soki eki matanga te mbe na yebi kini te ntango oki ya no Pouloulou akufi nde ofuti motuka to avion oyeti na Kinshasa donc oyaka mpona koya kolela ya na ye ozoka sangwa matanga ngo ndenge nini Pouloulou bandeko na nyonso naka na affection ezalaka te mais Pouloulou ezalaka vraiment po abana oya mingi Angola aya mingi Angola na mesanaki na ye vraiment tellement papa bandeko na mpo na longa amuke na yekoyeba bandeko na ngai bien boye ntango nayaki nde kini nde mona bandeko na nga tusa nyonso naka na telefone mais ya shiko Pouloulou azalaki nyonso mpo na nga nalingaki tellement vous avez peu fanatique neno na ninga ki théâtre taka na kota mona théâtre po na ye vraiment ya nikota na mona théâtre po na ye po nalingaki makasi tabayaki opesa nga sango liwana nakokaki te vraiment ozalaka wapi jour nazalaka na ndako na Luanda nazalaka na ndako babanayi kobanga kopesa ngai sango wana babanayi kobanga vraiment kopesa mais baki na choix te bayebisi yango boye te baobeta so babeta ona ndenge sese mpona yoka te te nayeki oyoka esali nga vraiment bien te nakangami kake fo namona kini toyeki oya na mwasi na ye mama mwana bautana na Angola nde yayebi kini wana toya biso mibali na kini. OK. Et avant Pouloulou akufa yo yebaka Pouloulou ndenge nini na sens que mwasi na ye quand même boyebaka mwasi na ye nani bana na ye banani parce que là on soulevé que boyeki nzela moko na mwasi na ye oyo Angola koyebisa biso ndenge de son vivant oyebelaka Pouloulou nini na mbetali basi azalaka na mwasi nini oyo oyo famille bino boyebaki famille toyebaki mari aza marié avonga marié aza na pete na liboko na miniti oyo na ye te mpona kobeta kota confusant kota trouble na bana bango mais oyo toyebaka oyo vraiment tobalaka yaki Karine bobalaka topesana mokana basala bango famille de coutumier na oyo bengana opesa pena mbonga libala ezalaka Karine Kabwe azalaka na Kinshasa azalaka na Mbushumai babenga mboka kaka yebani boye mais na minti aza na Kinshasa aza de amari apesi bambote Karine Kabwe wana eza mwasi oyo bino boyebaka oyo biso toyebaka babotani bana mibale basi bamoko wow bamayele makasi donc mwasi oyo bino boyebi ke mwasi ya Pouloulou ti Pouloulou aosala basuccès na ye wana Pouloulou mwasi ne Pouloulou azokende mwa mokie Pouloulou azokaki mwa mokie Karine basi toyebi babotani bana mibale mwana moko so na bosani te ya liboso aza na oyo babota na ye aza na 13 ans 14 ans boso na bosani te baba mibale apa oyo liboso mpe naza Charlie apa oyo liboso ye ni mwana aza 16 ans ke 17 ans
Bongo Coco Bikotele. Oyebaki ete? Nayebaki ete. Nayebaki ete mpe nayebi ete. Nayemonaki na matanga. Mais tosola boye te na ye. Tosola te. Bon, peut-être oyebaki ete mpo ozali na Angola, oyebaki pena makambo ya pululu pena mingi te. Toloba bongo. Non. Eti mutu oyo mwasi oyo ya pululu ya Angola bakotani mwana na Angola. Epi naiki oyeba ye tango pululu akufi. Nena oyeba ye. Na oapon noa basi obabimi bama bane. Na dede na oyeba ngo tango pululu akufi. Mais auto yebaki ezaki oyo Karine on a solana j'espère 3 fois to 4 fois tant pululu en vie. Ouais. Oyeba Coco Bikotele tango pululu akufi. Et tosola te. Bosola te. Papa batunyo si tosola. Donc celle moi si a pululu oyo sola na iteza Coco. Pour l'année. Non sola nini. Voilà. C'est par là qu'on pose une question. Vous avez reproché nini. Oui, ça là que beau solo na été alors que pululu akufa na metu bazaba omi balé. C'est-à-dire moi si a pululu oyo mukili mobimba mona ki payebi ezali Coco. Mais bino bandeko na ye nini sala que au sola na été. To bani na question liboso. Et tu n'as pas en ngai. Na ite bandeko sipa no sola na ye. Ben habiba o ba vana de na kini a ba no sola na menga. Tena vana na kini te. Peto na yana matam na yana matanga. Mais na yo ko da ba keliwa pululu za boka mwasi na ye. Si ona so kwa jine sola na ye. Tena yo ko da ba mutu benga mutu nga pululu za mboka mwasi na ye tout ça na kinta sola na ye. Nga na ko le ndeko na ko sola na Coco. Pe Coco après liwa ya mobali. Non, après cimetière, après enterrement ya mobali. Bavani sakaye aloba azaka maloba 3. Amaloba na ezaka vraiment ya sirte. Kaka ye banota TV moi na bébé. Bolani na mwana bébé, bolani na mwana. So le mona leli, mona sato boko mona bébé za kilo. Eza kilo te. Mais ye abi bolala na mobali sur bala nota TV na tongo na butu. Tefi na bango la fa air. Il a fa air ni kangamaka, air ni fongoma la fa air. Balala na mobali. Mbala nota TV tango mbala ko lala ikangam TV kangamaki soit disant selon ye. TV kangamaki. Et après pour la lalaki, pour la lali, moi na bana kolela. Pourquoi ça fait on lala bon pas que on lala. Moi na bébé leli. Comment le bébé leli Coco atali pululu pululu abayaki moni pululu boka pululu eza na nzoto ya mwana asi shiko donc selon ya biki bajina bo bana sala kana puis longana liboko noyo mona te ezo sala mona mala lesi boka mona sa mala lesi tanga azi liboko na ye alongoli yango a senti liboko ya shiko elembi eza olemba ya pululu eza olemba tanga longoli yango ya shiko sani asali kaka pe asali orina mbala moko akufi selon ye yeshuka kufaki wana mais tango o senti mobali tout monde appelle que mutu pa ko dismayari za ndengeni ko kangama ba réanimaka pe mutu non mais bango maman ba réanimaka kiti maman na morgue ni famille ba na morgue mbaye ko benga maman na biso ba 0 1 de ba te mwana na morgue wala mama za Kishasa mama za Kishasa ba mama yaki na po na eshiko ni papa sa kufa ne papa kufi ni mama fo ayo siège awa na kin nde mama yaki ako siège ana kin kutene de mama aza na kin déjà abi mama ba 0 que Chico aza mort qui bobe pe awelela ki couper décalé ya Chico pourquoi awelela ki couper décalé po ata koti na nini kuna zi couper décalé ya Chico aweleli yango bapesa nini te mama tanga ye mama pe ba Congo soki ki ba bangala mais makambo ngesi pe batenga banga pe balandana
qui mangala ingeza mabe maka po mama ba kongo ba liki mali mama sota mal trop maliki Coco a weleli coupé décalé Chico tout ça tout awa bokoti mbai na mort ni famille ba ni ba kene na hôpital ba réanimer moto ce qui a kufa ki pena to kufa ki te to kan asana ni kaka a crise oui na crise hein ya sala ka crise ya sala ki monte ba mo mi mona bat na mort famille ne se plana hein papa Voilà ce que le bien appelle le roi 3 versions. 3 versions. Pe moi bango ye albaki pe version sous. Avec batu bakota ki na ndako. Voilà moi ya pululu. Na mona ya pululu. Moi yesu ko koko abana ko boya mona loba. Ye azo pesa ba version sous. Version moi nezaki ni. Batu bakota ki na ndako mai maloba o mona loba mi maloba ba voisin balobaki. Bapoza balobaki boye bana koyoka makelele eti bato baoswana na likolo étage bato baoswana bana yoka makelele tout ça bayoka pe ni bayoka pe escalier ni bana komata inde bato no mata na escalier bapoza bayoka bino bato baoswana babatika pe babeta porte te mais moi na bon bike abamona amona bike amona ki bato bayeki na ndako wa ay bato bayeki na ndako selon ba voisin pe na mwana ba ka côté la bango po je suis kona moke ba kuta ki manzaka awana kingo mais lisola linzaka koko alobi à la fin ba linzaka mo petit kala au mona na te ba bi ba ko ça non ba bi shi ko za na manzaka te manzaka zalaki Gino la ba tanga ikomo ba Gino la alobi ke ba ninga ne ba comédie ba ki ko tala ba mona yiki manzaka zalaki azaki na ba manzaka kuta ki moko ya famille na biso ba kuta ki na kata moke ba mona ki je suis kona manzaka manzaka zalaki et Chico le quoi baswana ki na mwasi zaki se baswana na mwasi po mwasi azolo baki na ki kitambo baki na kitambo kuna pa maman baki na kitambo soki makasa soki balambela ki bango wana soki ndeni o seno ya betaki mais ezaki dene loko de ezaki na sewana pourquoi bino botambola yatika ya Chico te azalaka na Chico tout le temps mais atiki ya Chico ya na ndako yake pa mama bango kasaba no ba no luka yo ke no luka ngapena luka to kutana oye ko mona na parce que il nous dit que na ba dernier moment avant Chico kulula kufa Chico azaka ne logote abandoko sala logote ko liezaki na pasi sala ezaki te ba obengi na musala te il fallait ye abunda po pululu alia yango senga ke baba no kabana yo ke no luka ye pa ke no luka ya zoki mwa muke ye pe pululu pa na wa muke basangisi Chico wapi taka Chico na lela na elamba Chico lelaka na elamba makasa Chico lelaka bilamba na ibelo uta parti par là yemo ba noki ba pont noir na ye bilamba tout ça mais ye alba ki ya Chico azaka na elamba te ye suki asoma suki tombola bilamba suki ndenge frate ka tombola alongoli bilamba sana biso son azo sali mémoire mbani na ye ke Chico pululu na ye bazola na balabala et amukutu balala boye bampuku bazokota na salon mo ezaka libanda wana tout ça ke bino boza bomona ninga souffrir na mobali et un mensonge moni nga nangaki na landela ete mais na landeli malgré naza okonda mais na ndimi na leka na TV pona Coco tu vois Coco azam kolo les seuls mois si azoloba n'importe quoi na ba TV saka Coco alala la muka kosola boya leki na émission asabu aleki na émission mwana bela beleki na émission ye akomi ko exagérer nini ke mobala kufi mais ndako mbala za ofungama famille mbane famille na yeba na olala ndako mbane va ezan biso yebi ke ezalaki soki ya kufi mbala kufi famille ndako ekangama evanda na se mais bana ovanda na se te so bapele koti ya bafan yefa te malinge lamba telemi akiozwa akoza mbongo Chico zakina Chico neblema Chico zanaki blama soki ye moko nde abomaka na carrière mbane so babimu benga mbane na tournage ya fina mkola bazua yimta beti lisolo ke bazosala comme ko sala malewa faut basomba fufu ya 1000 francs
Thomson il y a 1000 francs, Matemela 500 francs, balia ba omi balé. Vie bazo mené na pululu yango wana bino no sobozate ozala ngola. Nazana ngola mina yoka makamne steze kila na yoka. Na yoka. Et je crois les kaka na moment moko difficile. Mais ezalaka ninte yete ngoya ko tiye amna yoki kabita li solo ke oh alinga ki ya shiko yeke olinga yimo alinga ya shiko. Yimo ta utaba mboka na suki bene suki mboka ni na butaka yimo yako linga ya shiko. Akuta ya shiko zaka bien na mwasi na ko na tanga kombote bazaka bien yimo ta ko panza fone pour suki ya shiko bakabwana na mwasi na yo bazaki ne oyo sheri bazaki na pona koko sala tout balinga na ya shiko. Koko soki ye moko shiko pululu de on a bino alimagi mwasi na seke animagi koko c'est comme on a dit ba qualité bien koko ça non parce que question à la tout dio ce qui bolobi pena que effectivement pour na bino ba voisin ba témoigner que pululu ba jour wana ba gi ba ko soit na likolo ba gi ba mataki pourquoi pas au luka l'état au luka justice ba bengo lande excusez-moi lande la liwana pourquoi pas bosalam tant na to ce que famille na biso eza malili une famille na biso eza vraiment malili ba to bungisi na gabe on ndita baba pona famille na biso na libota na biso ya shuka kilo ndita baba to kwisi ndita baba to ndita baba e famille na biso malili le kemi bango ko banga malili bataba Congo baleke malili makasi koko na bandeni koko aibaki liwa mbai na ye suki aibaki lompo na biki aibaki liwa mbai na ye po si lelo alobaka ma basirte koko ye mutakanga suki nani suki ya chuka kine bilamba te ya banote kwa tombola mais akanga bilamba ya shuko akanga kiongo apisa ngomba ndiko ne balata bilamba ya shuko te shuka oza mort mais bandiko balala na ndako ya shuko bosa ambisa mwana kwa ya shuko balata miziki na ndako ya shuko balata bilamba ya shuko mais ndeko mais semeki azana mort ya shuko po ezalaki avant shuka kufa ezalaki après ezalaki avant une semaine bakutana mama Olive ngoli mutabengisa ki bakutana ezali fofu bakende Dubai non Kingakati baké Kingakati mais après une semaine mbala yo kufa bango balia sika mona mobile atambola na mobile kitambo atika mbala ke yimo kitambo yakendaki pa na bango ye azoloba ke eloko mbala liaki ezalaki poison makasa abina lié madesu na matiti mongo madesu na matiti moko madesu na pondu abite na pondu te na matiti moko on ngati abizaki poison mama le na biso mta poison na ki bobe mama le na biso mtabokola nani mama na biso mtabokola shikote mtabokola shiko mama le na biso mama so kinango la kala mtabokola ki ya shiko mama le na biso après ka koyoka nini makambo mama Olive ne mama le so a poisonné ya shiko ya innocence te mais tantine Coco ye ahiba kile pourquoi bele pourquoi pour bolela na ceux qui ngana le na mbai na nganda moko makambo liwa mbai na ngana oyeba pourquoi bozaki ba onka bomba na bana mike mais ce qu'il y a loba que bozalaka bien tant pour la kufi makamno sonné loba maraté mais ce n'est que tant biloko ya biloko oyo utara pa mama Olive na mbongo ya ki déplace on a beaucoup misaka et moi si mabe botomboli kemta bomi mobile c'était juste parce que bozalako we la mbongo biso to sutukela mbongo te surtout ki famille to sutukela ki mbongo mais mbongo mo Olive biso to ngoto zwang poto mo Olive otika mbongo koko abwelele mbongo yaki maman na koko po koko ndi yaki mwasi mi yeshukufele na ndako no yaki maman na koko tant secrétaire mo Olive otika mbongo koko aweleli mbongo mais mbongo wana ndena yokaki ezaki nini maboka koko ngo nini maboka maman eki babsala ki on makambo ya liwa ya shiko biloko olia bi kopesa ata Thomson mote lokuta bilo ole to nyango na iso biso sukile lote
biloko olia ntango matanga esili mpo bayaki mpena biloko ebele nyonso ezala biloko nyonso olia oyo toyebi na ayaki 10 carton ya spaghetti 10 carton nyonso to ayaki 10 na matanga wana esilaki te mpo motu nyonso na matanga wana bato naolala banaolia banaomela mpe ntango bato bapanzanaki esila te mwasi na mwasi bama biso bapesaki bango biloko otikalaki ya saki moko ya loso yango oyo ya semuli carton ya tomati carton ya spaghetti yango mwana na mwana na bapono bazaki ya bango donc selon yo pas selon mes informations yo yebi koko bapesaka biloko wana ouais azwaka biloko kutu moto ayaki kozwa biloko moto amemaka yango soki grand frère petit frère na ye bayaki kozwa biloko bango nyonso bayaki kozwa biloko bake nango bango bazwaki biloko avant basi mosusu bazwa sikoyo qu'est-ce qui s'est passé alors ntango bokundaka pululu bobengisaka ye mpo bosolola me na nsima nango bomi kobamba ye bomi kotumbe bapine bomi kosopele bazelo ezalaka nini en fait problème yango ezalaka nini kotumba pine c'est trop dire ye aza vraiment aza ementirosa ye aza mate manipulatrice non lokuta aza vraiment lokuta makasi koko vraiment lokuta makasi mutu ke kuna mobali na sinte kuna azana aolela mobali na bombo afi ba bombo na ebiti sibotala image en afi ba bombo na yazolela mobali na ngai ezosala ni choix ni fois akina souci même pas tango to ye ezalaki fo ovanda mokeba olobela makambo yo engaki olala na ndako te se ndako oyo babana oyana ezalaki nini ayaki le bienvenu mabiki ndako na ezalaki mokie mpo na ye ndako ya sali te ndako ya mokie lupango tusato alobaka yango mais ndako bayambaka ye le bienvenu azalaka vraiment bien na famille wana famille na biso azalaka vraiment bien mais selon ye avandi kofinga ndako bazali biloko bakendaki deuxième fois mpo alala na ndako te alala kuna cheye ezala fo biso tofongola ndako yango fo biso tofongola ndako yango tolobi mpo biso famille mobali mais ndako boboyaka koya kofungola ndako oza na posa ya fungola ndako po akufa non tosokola epe te biso tosokola koko te koko ntango ayeki mobali akufi ye mo aweleli abaki biloko na ye tusa nde asalaki na douche kuna après kokunda ya chiko c'est-à-dire nga na question na otuna jusque là toutes les explications opesa c'est pas c'est explication nga na otuna mpona question na nga eza boye eloko nini bomona ya mabe oyo koko asala pembeni ya pululu oyo esalaki bino bolinga ye te abi mpo aloba liwa ayeba vérité liwa grand frère nanga te ne mwasi aloba vérité te selon bino bomonaka kinini ke ye muta boma pululu selon boma pululu c'est trop dur selon biso tobake koko fo aloba vérité mobali na ye akufaki ndenge nini mpo ye na mwana na bavoisi baki aloba ndenge moko te donc moi napesi version na ye koko apesa version na ye bavoisin bapesa version moko na mwana. Mais Siko, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que tu as baqué une émission à Epsa Bisso que après Liwa, il y a Pouloulou. Après, il y a les cas qui, tu es bien, ou le biwana, tu as fait sa version, babeta qui était patati patata. Mais, à l'obi que. Mais elle va terminer journaliste bazala. Non, parce que il y a bana ko finga. Il y a pas le livre d'or. On va commander un livre d'or. Et mon anante. Mais il y a sinon il y a biké livre d'or est mbambo on yose qui m'a beaucoup naé. Parce qu'on a beaucoup na mwasi ya pour le Angola. Tant bana ko luba di ko déborder. Musa pour le Angola za ki bien abiso. À réagir. Bani ko sona na ba grand frère ko sona ko simba boezili tout kazo yo bambi bo mabanga abali ko mwasi akufi mbali atene bani ko bamba mabanga ko sona la ranini no ni ba wele parce azaki comment azaki clarté malobanaye maloba nini en fait ezaki maloba nini maloba liwa ya après les mosaki réunion de c'est une réunion et qui maloba pe ayaki na ce qui na passé mo se passé ni ngol ba ki wana ko ba na passé mo yé passé na lo ba ke ya Chiko
nini akufaki po sirène sur sirène moi c'est sirène moi c'est sirène bango bimela c'est on va passer ya kinango moni akina maloba vraiment sûreté te biso famille to sepela kinango te na petit bitina na ce petit ndeni ya ki ba bazi caméra to za na réunion ba moi si bandi ko filmer bandi ko filmer na réunion wana tina réunion les équipes boye ba kufulu la kufina nini en fait c'est ça tina réunion to ba kufulu la kufina nini alo la vérité so tato yeba to sani to sokola ye ndezala kaka to tengisi mwasi akenaye mais to tengisa ki était tango malubana abani ko chaper maluba mais grand frère wala na pululu grand frère na pululu azaki na kana voye azana kana mukose tamba ni ko réagir ba réagir pourquoi parce que ba mona maramu eza clarté azolo beza clarté mamu ezaki clarté baki ko tâtonner oyo te bana ko tâtonner ki maloba vraiment sûreté biso to ki maposa maloba sûr point makambo esili tu vois ndi tango bani ko makambo bimiana bani ko sona bani ba mabanga ya bino ne bobeta ye azipi bana na ye bino bozepele bazelo bino ne bobana obeta ye bonibo tumba ye bosola tie pine soki noko na bino moko te meya lingaki asuka akosi biso to la sai même pina yeta bimi abeta porte ba image ba journaliste ba image wana yeti si bozaki na image boza image abeta porte boum na misa ba bokilo ba maman surtout ba te ba grand frère ba nani ba bani ko na mabanga na famille na bango ndabe nini atapulula kufi pulula tsinga richesse pulula tsinga richesse ala ndola sana puta nini suni wala ataki na mboka pulula ni ya kufinga richesse kana kufa pauvreté pulula kufinga atike ninga richesse ndati la ki après ay bake sika telemeli après ko sona na bino koko aki a continuer vie na ye bino peut vous continuer vie na bino mais il s'est avéré qu'un jour, Koko a été sur le solo que Nekonayo, na kombo ya Rabi, a bengaye a ebisiye que non, maman zo lukayo, fallait basser ngaye boli mbisi. Parce que pour lui, s'est manifesté, pour lui, a commis Koboma batu, c'est-à-dire Koboma te, mais pour lui, s'est manifesté, à l'obaki qui est motutu oyo, azaki cause ya liwana ye akulanda ye. Déjà, batu bakufa 7 yes we na sima ya liwa ya pululu banoko na bino alibuku tu noko moko ba monaka afadaka bagangi pululu akoya kufa yes we oteka ko tu le pont gitambo parce que bozo koka susu te ma bozo sala maboteka ne bopanzana nzamba bomoy ye pourtant ya rabia ya grand fond na landa ya lubate ye aza timide alba vraiment il est pour la et le nga aveuglé nya rabi aza montre chiko aza la terre rabi koko aza montre chiko à la terre rabi ce que montre to boyaka faut pas à la terre rabi montre wana parce que koko eza TV tu vois eza TV koko mbala liboso te koko kufeleza chiko selon de Toyokaki, a fait la nganga, a comme moi sanganga, na bene. Tu vois, a fait la nganga, maman, papa, moi, ne ce qui n'est ce qui paye bas chocolat et pété. Ni ban grand frère ne se basta, Baptiste, balela, bon, ce qui va ici, maman, bongo, et tout n'a pas monté. Ndé ka kosa chiko te papa na ngaza mutambongo boy alemba lepe ba yoka basala mbongo te batonda na bango te ndé ka kota nini ya koko ndo ndi koko peda ba sokola pete mututo wana ya koko yango leteka ya chiko pabota abota na nganga mututo wana yango leteka ya chiko tu vois ya shiko bidini koko nyoso alubaki wana ezalukuta biso tozana 7 no côté tabi 7 personnes balanana mais beaucoup fait là quand même batu na simaliwa pululu na liwa ya shiko oui tokufela ki après pululu kokufa combien de personnes bakufa 2 après liwa pululu mais banane bakufa pona nini bazaki obela moko ko nani noko na biso liboso azaka de malade banade ya kobela akutu mwana shiko aza en vie azanaka
Toi, on est nerf, c'est pas nerf. Yami balé, non la biso baza et puis bana ko belaza, bana ko bela sur malade na boni na babelana. Mais mon idée que ça déjà suspect parce que yenenga lobaki ke na sima liwa pululu ba vérité bimaki bato ba mo kufa bon oya beta il solo kabike moka mona pululu aganga na pululu akoya kufi mais je peux confirmer parce que bato ba noko ba kufa na sima banoko kufa ki passe ba ke obela baki da ko bela on ba ko ba mais c'est pourquoi maman na asenga koko pardon surtout au basolo maman na biso et puis ça on a kanda makasi tu vois maman na biso asenga pardon te moi na kufa yo senga pardon pe liwa kufeli ayoki maladie te ayoki ninte pe obengi moi na kufa po na 0 mon na akufa kasuki ba heure nini wana ya abengi maman ba 0 et ba 1 heure ya bono senga pardon po na banga kotoni. Et puis maman senga ki pardon et dit que na azaki na pour yo ba bazaki contre yo tala route na sima bato ba mu kufa donc tu comprendre que zaki no innocence tout ça. Maman abino senga pardon. Maman seul ba ilote. Bakutana maman la binote. Bakutana maman ta outé maman deuxième fois ya bota utaki Angola. Maman qui bakutana kanaye. Tango passer maman essaye que monter maman bakutana maman basola atala bana. Abizupa ya kana biloko papi sabana. Apisa bana oko sola ko singa koko pardon te. Asola nini kaspo. Ayi ko tira biloko bana c'est tout. Amoni bana ya shiko histoire. Biso bi yeshuko za bana mibali pa kuko te kuko ba misatu bana mibali mwana o abene o na utokufela to bika bana mibali mais nzoka de yeshuko babuta na shiko mwana moko yo ça ba révélation moko na babuta shiko non papa ngata na yo lobi bana nyonso misato azala bango baza bana pululu ya liboso akena na zema pululu ayebaka te keza zema pululu na combien de za ajni ya ko mwana bango liboso mwana amkolwana ya shiko ba kumete na shiko ya mibale eza baboti puis baboteki ya misato le akufi azana no bébé bana misato bango nzo ba ke kaza ikala mwana mona ngata ngona yo ta émission na bino mission ko to sala nyoko ikana makasi na iko luka quelques journalistes tout ça là qui n'a pas mission les jeunes na ko ba vérité mususu na ibete na ko ba ngo tozana mona mbaka mona moko na shiku baka na mona moko bo mibale wana moko na kutu ha to ne bit mo bele sa tipo to yeba ki epete ki mona shiku biso yo ba ke ba mibale mais moko na nzo na ki mona ete mona camarade ya shiku mona o aliboso te wana yo komeli te a deuxième mona camarade ya shiko aiki uzazime kumona shiko bako alobaki ke mona ya shiko mais zelana mwana mibale ndenge toyebeli parce que biya bisa so bana misa tu no so ya pululu parce que yo lobi déjà que liboso da mona pululu ya mibale lobi aza mwana camarade ya pululu achaki ye zemi yango pendant que bazana pululu to avant bazana pululu yo information aujourd'hui na yo na sa ki ba ekete na yo ki ngala za leki au sudete pa shiko na mwana suka ba shiko na mwana suka ta ngai na la camarade ya pululu on peut lelo a reconnaître mwana na ye te camarade pululu on a évité de se mettre shiko so basani makamla bango nde na évité mais shiko conscience na yebeka bazamba da abota shiko bana mibale donc ti pululu akufa éviter que mwana moko la zali mwana camarade na ye na éviter vous avez pas preuve ya blue zolo na ça va preuve te mais vraiment si ba ke ça le mona na yo test ADN na bi mona pululu ba ça pas surtout confirmer que c'est vrai donc pour la bino na famille bozaka na mwana moko na pululu atikaka mwana moko pa ya koko pona nga oya suka asuka meni pour alongola azaka ndo ya maman maman yimo ka alongoli mwana komba maman arrêtons alongoli komba maman nga zo comprendre te bishipulu nani koko pena lobia maman na bino asengi pardon ndenge bakoselaki makambo vérité bimi na sima la preuve ane ke bosiko boteka lopango pwani parce que selon koko boteka lopango parce que ba mystique eleki mingi bomona pululu ndenge azo se manifester
nani koko nayebi te soki ezalaki te fe soki ezala nini soki nayeba te soki jusque là toyeba te wa bipango oyo toteka wana ezalaka deya na programme ya koteka lipango mpo ntango baye kopulula ye kokufa noko na biso akufi oya mibale balelaki esu na lipango te balela na lipango te balela esika mosusu kasi parce que bamona eke lipango na bino kindokeleki mingi bato bazokufa trop yango bokoma okimisa te mpona elandanaki selon koko balandani kaka elandanaki mais ezalaki mpona yashiko te shiko ati kobimela motu te yashiko alotisaki grande sœur na biso ndoto yaki na ndoto alotaki luzolo alotaki ndoto abike na liwa na ye oyebi na liwa na ye baolandana mais oyo moko bima boya bana kobima obimela bato alobaki pa bimelaki na ndoto ayebisaki eke liwa na nga bomitungisa te eza koko te mutu abominga bato babominga omona bao nde baolandana sikoyo koko ti lelo aza viva mais bino denuko bakufa soki bangala mais soki moto ayebaki liwa ya shiko anga kufa eza koko te ezala koko ayebaki liwa eza koko ayebaki te wana lobi soki tovandi na ndoto ya alotiaki grande sœur na bino ke bato bayebi liwa na nga bakolandana yango tolobi ti depuis lipululu akufi koko aza en vie mais alors que na famille na bino tomoni déjà bato mibale bakufi na nsima liwa pululu epe landanaki papa moto abatami aleki na mayele tu vois moto abatami aleki na mayele nakai kokundoki te mais déjà misi biloko ebela wake koko azalaki mwasi anganga botutu ya oyo basukolaka ete yango elanda ya na bino koko kote olobiki abota soki na camarade ya pululu wana déjà eza baakisation makasi mama omoni ke nabandeni mobali sosi mobali so basokoli yo te soki obandi kotambola tame passe par là oyebiki batutu na yo nyonso eboye pa bana bato oyebi yango koko aza mbanda na biso te mais façon azalaki areagaki mpa na biso ezalaki vraiment ya mabe mama azalaki le bienfait mpa mama na biso ayaki aimé mpa mama na biso mama biso abandi olingi tellement bazalaki vraiment bien mais mama ayaki kocomprendre makambo nsima ayaki kocomprendre makambo nsima koko ayebi liwa afongolaka motema na ye aloba ya shiko akufaka pourquoi ayebi. Donc là tu veux nous dire que maman abino atikala jamais kosenga koko pardon non parce que koko ayebi ndeni ke na nsima na bino banoko bakufaki tout ça koko za pour bien information na zongo pa maman na bino non koko moi kitambo te droit iba moi kitambo biso pe bana kitambo ça mutabano sa aza posa abimisa sujet mo boy toza posa a sailo mo abolandela na famille yango bosiko le boteka lupango kitambo wana boyebi ke koko aza na tokena biso na musika te boyebi ke koko aza na mwana na bino ndeni boteki lupango bopesa koko c'est koko aza na bana na biso bon aboyebi aza na bana na bino comment boteki lupango bopesa ata un likuta te na compte ya pululu ya part ya pululu parce que maman na bino azoki part na ye parce que autant maman nous y parle na comment bopesa ata un likuta te na compte ya pululu pona bana mbongo bopesa mbongo te na compte ya pululu ndenge nini alors bebi ki aza na bana na bino wana nga yebi te nanga na yebi te mais yo kozwa part na yo le bateka lupango mama pesa ko part na nga pa nanga pe bana bosko para pululu na bana su ya shiko pe baza pe par na bango siko bana koko bazwa te po ngona yebi te pe ba nga ba ngaki moni ke bino pe boza soki ata koko aza mabe bongo bana basai nini kabo pesa te ya bana pululu bana wana pe koko atikali veve aza na mobali te papa ata azangi na mobali mais bino bana bino baza pa na ye fallait beau contribuer quand même bopesa pe mbongo nata mwa $10 ke bon oteki lupango na yo kotela koko te nazo ede yo nde nazo ede yo nga naza na mission nga na ye te mpo oyo olobaka makambo natala koko part ya bana ya pululu oyo koko aza na bango bopesa mo te pourquoi nga yebi te ngayebi ka bana pululu bango po ete bazwa pa bana koko nde bazwa te mais bajoue mama ekotika
hein mais ba jouer ma biloko musu mama pesa mais ya lupa on est maman pesa te te ba jouer ba tika ba mabdele qui na déjà mabdele qui ce qui je crois ça qui une année c'est combien mais qui ba ko pesa ba biloko ba nini pona bana koko moni koko kanda tozana kanda na été mais ye bana na ye ba misika mseti ngana boy na zo kende 9 mois na tiko mona bana ya chikote o akoko nto mona bango te na yipete se na ozo bango pesa zo ngana zana kanda mona ya chikote na kanda ya konkote moni mais koko ata musika na biso basika ibitina pe mabenga na mona susu nini papa journaliste koko tango akina kozwa biloko ya shiko azopesa mbana ya polulu te mabe o bato bazopesa biloko papa soi-disant veuve mais koko azokomisa mpa bana te azokomisa mpa apa na ye moko biloko nini yaki na ozwa par exemple eti apesi mbote nanga pa tokanisa auta oza biloko ya bavevi biloko bana bitike auta ozwa akina kozwa soki bapesi biloko o ba réunion bavevi azwaka mais ekoma pa yeshi kwa samba nebele yeshi kwa samba nebele musu bazobima ezaka bana kokote mais apesi akaka koko to kaka koko ziang koko ko sa émission koko sa ni boy koko zo sa boy eza vraiment tokote fakanta bana so eza biloko ya kokote biloko ya bana bitike eza ya kokote eza ya vevité koko babala ete abala kokote. Donc si je te comprends bien, les loyoye a pour nous démentir makambo nyonso koka lo baki une émission na ngai disant que binomoro boluka qui est pour bosser ngai pardon na nyonso bo akiza qui est que ye mutabomaki pululu parce que la prévané na sima ya pululu la l'autre qui ya na bino ndoto que bato no pendant la sima lione ba okufa ya la prévané na sima bi 7 personnes ba kufa. Donc yo démentir ya mo ko bakiza lo kutanyo solo na lo bakiza lo kuta o akosa public akosa ba fan eza vraiment le kuta koko atika te ke abana koleka TV ezo kitisa pe ye moko pe ezo sali mémoire mbani na ye eza ki vraiment total alba soki aposa oloba to aposa eloka mwana ko senga na TV aya na vent normal aya ta ki famille pour basali boy basinga pardon basali boy kitoto maman na biso 5 pardon te beba noko na biso bakufi 7 te wana noko to a 7 noko te noko o ba noko na biso toza na toaki na 4 noko wa non toaki na 3 noko totika na 2 noko ba na ngola 2 noko ba na ngola moko akufa awa o msu o ami bala akufa awa aza cousin ya ba maman noko na biso pe OK ko kufa mibale OK o ba seti noko to sana seti noko te o pululu azo bimela batu photo mona mbulu la bima mutaka ye pululu akoya kufi non e shuka to ya ko bimela to bimela mutu te ke abimela mutu o barambo rabia yebisaka ye wana kasi ya rabia yebisa lote ye mota na totala mission ya sekaneka abingai lesa koko lesa wapi na ndoto na butu na moi ese kaneka ya baby say lote atika ko sali famille na biso oza ko sali famille eza ko samsa famille na biso mais quand même besoin reconnaître que yo quand même ozaki na ngola mais oka sango quand même que koko supporter ya na bino ba moment ya pasi ba moment ya na mazaki sunelo roté koko azalaki na wana azobunda tout ça qui nous na famille na ye po bakabola mukena pululu je reconnaître en haut quand même. Moi, boula mouana ya koko, je reconnaître en haut. Oui, au kango. Ngala d'ailleurs kakiango. Mais oh, il a passé fond. Une chose qui peut faire, est-ce que qui bosser? Ah non, Lucas. Peut abonner le banémique. Ouais, parce que je me souviens avant pour Lola Koufa, Omar Osala, ba gag mi, na ba mayonnaise, na lemba, tout ça.
Akozonga là et puis na ba gag na ye à tout moment on le voyait na ba mayonnaise na ba ida tout ça na dans wana. Et je crois il souhait na ezaki faza bien la vie, elle a bien vivre bien. Ngaite ka moi sera dépendre kana moi sinon. Ceux qui koko bana ko luka, peut la vie peut attendre ba pe bambanaka. Amuntu batika pe na besa bambani, yate ke mulumba mbali na yo, soka bambana ki obimsa na public. So bo meneki malo bo na bino biso na public. Et ça qui t'aurait ça logique tu vois? Et la logique Moutounio c'était chaque jour t'es dimanche. Chaque jour dimanche t'es. Moutou pas azul de l'azul le pas azul t'es bon ce qui mobile de l'azul. To a comme piaka. Yo obimi c'est l'état ce qui 5000 francs. On est au mobile mobile a commis gaya 0. Non. Ce qui est ce niveau baké, biso nous tous mbali tu akosi na bes pe boy au couver pe famille au couver pe ndaku na yo pe bana ebite ke couver ndaku na yo ya ka mbali ka faza na mbongo tout le temps na mbongo et je suis quoi tika ko kufa te na fond na pia ka oh blama yo atombola ya zu tombola ateka tombola très bilamba pa pesa je suis quoi là ta mapenza lokuta maleo apé lokuta parce que nous matons 1000 francs, fois 500, comme ça, à 500. Oh, avec maman, puis c'est que 2500 francs, sur combien de francs. Coco, tu m'as bien. Quand maman a dit que miki. Comme tu m'as bien, nous sommes dans le bail qui est un mensonge. Non, mais il y a le big et tout, Bobimisa ou Bobimisa m'a bien ami sur le cas pour un bongo. Bongo, biloko, et on te salame avant, on a azagi moi si malam. Avant la kimosi malamu avant elle je suis pas kufa. Azagi moi si malamu. Azagi moi si malamu c'est ngazaki na ngate. Mais c'est le moment de me kunisa ye. Moi si malamu moi si na biso ma pena ngolinga eminga ibne reza ibne bienvenue penza pas maman. On attend pas maman li na biso on pense on bango ibna bien moi si malamu. Mais tant que yo kufa ba acte na ye ata mutu monta a dimitir yango. Ata mutu monta o sepela nango. Donc, bref, tout conclure que maman Nabino Atikalo Sénaï pardonné et passage dans l'émission à Oezali pour nous démentir et on peut relaxer que pour famille Nabino a tellement na cité que bilo on sur le bas des alokuta. Alokuta. Ben maman bon alokuta. Yemo comme kuto admikena na mbong. Tu kasi kuto ko ngakuma millionnaire. To ça ngakuma pour y ba baki pour lu la tikeni ngam na million pour la tikeni ngam na richesse. Eza na banini eza na ba cassette na ba émission na bino alobango pas ba caméra za ngati tant ba kitambo eza ba son ba nini caméra pour la auto ku fakala mite caméra yikabwe et monaki et pour la bino bozati le convaincu ka ke yim taboma pour yim to ya yebiliwa pour yim taboma pour c'est trop dur mais yim ayebiliwa pour aloba ke nemba na ku faki boye mba na soki boye aloba ici propre mais après ça tout bossa na biso totika et c'est le recette non capacité à aller na TV pour aller ma wakamususu pour biso totika na biso ngo totito bossa na totika pour maman a ku fait moi mkolo tout le temps c'est la ekaba mwana na essaye de manger d'affaire coller ça coller 70 ans déjà ça coller tout le temps c'est la que moi et ça vraiment qui te côté et on le qui na kaka ke koko atika ko le kana ba mission et roloba comme famille na biso ya ko sali famille na biso c'est pas bien biso to ça na passe te koko atika pour moi nana moi si ce ka koli lelo aluka biso bana to moi ngana lula mwana moi si aluka biso en tout cas mon koko atika ate vraiment qui to côté eza vraiment ko ce qui to ki bangala minza mbeli ma to sa ba Congo donc jour wana koko amunza marate ke bo se vela zo yepa wana obunda ala bunda na famille na ye contre famille na bino contre famille na biso wala bunda bazibi siki nini banko ko zo lana zo beta azo bunda ba bunda koko ata na sibe ba beta ye bolati na pine
biso so ko tamba kamone le kaki ko na butu nango ayo ya na la police ayiki na mtu ka ba ya ba soda ba ko ngakutu grand frère la nda pululu oh mais ba beta ki ngai a cause ba ko biso to beta ki ba si ba toki ba toka grand frère la nda pululu ba toka bana quartier pe ba monaki ba ni goni mama se ba bi so be mokanga mwana ngabo kanga pe ngai pe bana quartier ba ni ko wolela ko bokanga mutu te ba to so kufa ko mutu te bango ya bundaki bango ba bundaki mutabete muninga zate nde bakanga maki kutuna na mwasi ya Angola bakanga na nzoto ba okabana na musinwa mi ba bete kewa to pineni ba teke pine moté. En tout cas, mais le plus important pour la bino famille, vous savez na Koko atika osala l'émission na Kombo ya Pululu ko salir Kombo Pululu ko salir famille na bino que boza ba je pas aller trop loin mais pour la bino bolingité atika ko tanga Kombo ya famille na l'émission. Ali ka émission ndenge na ko lingi TV. Na lingi TV atika ne ko le ka émission na Kombo na biso. Atika ko diembela na Kombo na biso. Asala selon yé. Abima selon yé, carrière na yé, tout ça, ça la ça va fou la abima selon yé, mais la combo la bisoté. Yo mo osa nini? Nga. Osa la nini? Osa la théâtre. Osa la théâtre. Donc là, osa la Kinshasa, depuis liwa Pululu au tika tu ozo Angola. Na zonga ki. Na zonga ki na yeki subona liwa ya Miraesa. Ok. Naiki na délégation ya Miraesa. Ok. Nde naiki jusque là na zaka na ki. Alors depuis corps à Miraesa ya yo posa yi bato ba yaka nango. Et ozo continuer jusque là musala ozo sa théâtre pas nani? Pas maman Via. Ozo télé pas maman Via. Ça va manifester sur mbote maman Via. Kalamingi tete au fêter anniversaire maman Via. Oui, Kalamingi tete maman Via. Nzambaza la ye abatela ye en tout cas. Georgie mois 2. Ouais, d'abord qui le 16. Non, le 12. Le 12, voilà. Le 12. Donc déjà en avance te souhaiter bah tout va dans la vie à Queen Mother na biso. Donc pour ça 50 ans donc demi-siècle. Pourquoi pas t'offrir un cadeau, pourquoi pas toi assister tout l'accès à combien to lingaki mingi. Pour nous ta côté ngana pas ma vie hein. Oh. Pour nous ta côté na mna na pour ça théâtre yo kwa théâtre. Tete na réalité na ngo ngabi na pour ça tete na mona ba réalité on a boya. Ti suka ay côté na pas ma vie. Voilà la partie Angola kuna. Angola. Ah OK. Nani puis a continuer pe na. On continuer awa. C'est de quoi ma vie à 10 ans pour ma vie. Oh. 10 ans. OK. Ok. En tout cas, Lukayo, on a peut-être à ça, on a numéro de téléphone. Numéro de téléphone est 00 Voilà. 89 70 89 10 70 866. Manela 089 70 10 866. 70 10 866. 089 70 10 866. C'est mon numéro. Et donc, tout ça, on va joindre à partir du numéro. Mais sinon, maman, ça bien. Maman, ça bien. Ça bien. Ça Angola, nous l'oublions. Maman, ça Angola, ça bien. Ok. Bande réunion, se peut au bout de on est sur Angola, tout le bazar. On est sur bazar. Quand on est en Angola. T'es pour les nets, on le va boissiko. On est sur bazar. Bazar. Quand maman t'as en Angola, la nuit. En tout cas, courage. Et c'était important. C'est pour Nabino, que les canaux de télévision pour éclairer Batou. Et puis qu'on s'enga na Koko. Sera au sable émission de nous le bia le belara. Mingi makamna, c'est ça. Koko suka fingi fingi a fait famille biso. Nga on a ta TV. Famille biso ba ta TVT. Koko am ta TV, ndinga li kana TV. Alba na TV. Nga pela boya kana TV. Mais kolobaki Koko azali mwasa nganga ke Koko mwana na Pululu abota na camarade à Pululu wana faut vérifier les gens ont sur information okuta ngai po Koko azaki mobile na ye na Benin soki Koko akuta kufilamba na Benin ngana yoka kango o ko deuxième mwana mutu yemo kutalbaka o muta deuxième mwana ay soki awangani ebisa ekeza ngai
de mon papa et moi, Namtaloba là. Papa moi na te. Papa moi te fille moko. Fille mon taloba ngo a moi na confirmer mais ceux qui ko kwa wangani et c'est que zangai. Tu vois? Mais Azam ta milieu théâtre. Il est fille hein. Ah, mon milieu théâtre. On milieu théâtre. Tu vois pas comment on a. Je pas comment on était. Mais et ça les avons même été ko atika ko sali po to ko sali ma te ma futa et ma te ma futa puis tango ma te futa biso bito ya vérité o ye bomba na se les obimaka ni azo bimisa vérité biso to bimisa vérité donné ti le lo bimisa ke mon ami Balazar mon na polo lutter et puis uta na botutune na Bénin. Donc, puis, ça va être une émission, lui, c'est pas n'importe quoi. Na vérifier sur comme ça sauce. Donc, la toute vérité, il n'a pas bon à dire. Dans les meilleurs articles on les à la télévision, on a comme la famille la vie. On peut se voir botter na nani. Na beti ko li ba coûter, la beti ba la vérité o singi na loba. Atika ndeka ka poto ke bien. Ya. Ati moto nanga mingi. Caméra no yango yo. Na caméra no yango yo. Ya caméra nanga yango yo. Yango yo. Vraiment. Na pesi ba mbote nanga mingi na mama nanga abisanga na mukili mama het sombe. Na pesi ba bisina lele ya dégâts. Mo bangé nanga akola déjà 70 ans déjà. OK, de ça là bien. Na pesi ba mbote mingi lelo tellement pesi mbote susu. Na ba camarade nanga Luanda mingi ya lida na pesi ba mbote mingi pesi ba mbote mingi na pesi mbote susu na maman via la kuna o sai ke lelo na bengi ma lumière comme ma lumière et la kuna na pesi lelo na bengi ma lumière mbote mingi na la queen maman via na pesi ba mbote mingi na libota mobimba na libota ya puluba bana na nga bana ya Chico Rihanna Chanel bino nyonso ba Jessie na pesi ba mbote mingi tout muto salinga ka Chanel lumière ba mbote ya trop na lelo na dégâts. Voilà, merci beaucoup Lumière. On est à comme on a scène, on préfère tomber au pas mais ça on peut bongo. Merci beaucoup Nathan ayo pesa biso piningo préféré qui comme Coco Légué Awa, et on a peu droit de réponse Awa. Merci à l'équipe technique de Bisso, Château Colo, Dari Duanté, Sagine Vazolando, par exemple, caméraman assuré. Merci à l'assistance citoyenne du ciel, Alvin Lutumba, c'est la famille. Donc, merci. On a abonné la Bisso sur votre émission Oyo. Et ça, la polémique, on a compris le message. Il y a un Bisso à moi aussi qui nous dit que, Bazan a pour ça, Coco continue l'émission à combo ya famille, na bango à protéger. Combo ya Pululu et puis na marabo ya lobi emo rezo engagé ka emo c'est faux que va solutionner trouble du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Naturel. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production il y a des phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir il y a des nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et belé et puis qui si on est dans la CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont l'autorisation il a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka qui si on produire na CRMTA et puis comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un douta, un ride,
ba poche et puis ba cerne. Tous en d'ici réparateur, pour ça il a un sérum na ngopé, na savon, ou quoi associé pe gel douche pour le traitement ya ba bouton et puis qu'on réparer le poisson na yo. Tous en d'ici cheveux, pour ça les lango, huile nango, na shampoing nango. Pour le traitement de cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés, ils allaient botter sa soukinoki et puis ils allaient retarder repousse ya cheveux blancs. Tout ça puis na parfum na biso ou tout ça à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments, tout allait na méamycine, sirop comprimé ou ils allaient kis na biso ya mib, levure, ils a anti-poison, ils allaient traiter problème nyonso. Vous allez dans le diazostimule où ils allaient traiter différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez dans le zingenalis, suppo, na comprimé, où ils allaient traiter différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Ils allaient régulariser le cycle. Il y a maman. Vous allez dans le sensifos, où ils allaient la malaria, présentée sous forme de sirop comprimé. Vous allez dans le méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où il y a makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez dans diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, ils allaient pommade tongoli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Vous allez dans médecine crème ndenge na tamaki, vous allez dans allium, où ils allaient kis na biso ya tension, ils allaient pour traiter hypertension. Vous allez dans borex, où ils allaient pour bombisa système ya papa, ils allaient pour komisa yango mulai pe monene. Vous allez dans menga kis na biso ya makila, où ils allaient pour zongisa makila na bato où bazan un problème ya anémie, quel que soit sorte type ya anémie. Et puis vous allez dans tisane docteur Maxon, où ils allaient tisane na biso, ils allaient traiter myome, fibrome, kyste ovarien et puis basi où bazan un problème ya bobota. Vous allez peine en diabéine, où ils allaient kyste na biso ya diabète et puis vous allez dans anti-poison na biso, où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité.